Naye koyembela naye kokumisa yawe naye kosanzola Bloqué, c'est bon. Mon entier, botelelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température. Naye koyembela naye kokumisa yawe naye kosanzola mosantu lola naye kotatola bikamwa yawe ya salelinga etumoli masanjoli Yesu Zame oya motema nile Nazana raison Yako yembela Bane kobo yako tale Naye koyembela Naye kokumisa yawe naye kosanzola mosantu lola naye kotatola bikamwa yawe ya salelinga etumboli mas naye koyembela naye kokumisa yawe naye kosanzola mosantu lola naye kotatola bikamwa yawe ya salelinga etumboli masango
C'est par sa grâce que je suis en vie. Tu m'as délivré de la pauvreté et encore de l'obscurité. Tu m'as délivré de la maladie. C'est pour cela que je viens de témoigner. Ta bonté est incomparable. Ton amour est infini.
Bloqué, c'est bon. Bella totalement. Ouais, vous voyez, Corbillard et Zobima, donc Mama Chalamon est parti, donc il y a presque tout le monde, Maman National est parti, donc nous, Malongi Télévision, ouais, donc maman est parti. Malgré tout, maman, les lamindenge sengelité. Malgré tout, tchala moana, les lamindenge sengelité. Ouais, ça Maman National. Tout le monde a bibemba ba Marie Misambo. Tout le monde a ba Papa Lutumba. Tout le monde a ba Wendo Kolosoi. Tout le monde a ba Liwa. Même ici, il y a ma belle ici. Hein? Babé Nangonin. Ngalie mezalaka craqué. Mais awa to bimisi mama tchala moana le quoi tozo banga batu. To
tobimisi lokwa tobange esalamaka te neti nga personnellement naza desi mama tiala mwana aza quand même icône te bokozwa mamba lokwa tiala mwana wapi nga personnellement naza desi nalobi personnellement ngai naza desi na bamusicien namoni ka wera sonia namoni ka mama yeyo azokende mama bana yeyo akei ngala uti okufela mama 2 mois mama bimisi 400 bikende otiela mama lokufela maete bosali mabe mal organisation bamisie tenga te bamisie ole mosu mpe bazangi bacarburant mal organisation monsieur koza mpona nini bato basali makambo baorganisateur baorganize mabe parti politique na ye parti politique ne PPRD bakoki kosala yango pourquoi bakosabote nde bayoyeba boye te mama tiala mwana tous les derniers managers c'est moi Yann Zambé tous êtes déçus pourquoi parce que le gouvernement a déboursé l'argent hier, que soi-disant, mais ce n'est pas bon. Il y a un moment, tu as tellement dessus, mon national n'a niveau n'a rien de mouton, bimisa, style mauvais terrain qu'on a mis par dans le monde. Il fallait pas condamner na honneur, mais ça ne soit pas si problème est alité, mais à la prochaine occasion, tu vas ni tu vas ça là. Moi, à niveau naé, azali patrimoine culturel yamboka. Azate lokola mutu moko boye, ba parti moko boye, individu moko boye, ba s'accaparer na de naé, mabe. Naza tellement déçu. Et puis kokufa naé, ezape kokufa ya malamu te parce que moi j'ai causé avec elle le mercredi. Comment mutu kokufa samedi. Et puis il fallait que Misanzembo ya batu ya Fati. Et puis il fallait que ça album naé. Maman tiala moi ne bembe qui n'est pas même montant. Babé sort au kundi maman a plus de 4 montants. Maman tiala moi qui n'est pas même montant. Parti politique et s'accaparer les bembe. Tala, on a des problèmes politiques. Politique tiala moi na zaya batu nyoso. Il fallait pas se tiala moi na ndako. Mais si ko ba s'accaparer les bembe papa nyoso zaya lobaté na lobama. Yann Zambé lobato to ka vérité. Pas décevoir qui coûte maman. Dina ne maman kufi boye. Ando so na bango te. Ando so na bango te. Ba profiter ba yeka ka po ba bima. Parti politique na yebani. Parti moko. Yann Zambé akaloba. Ya ebela ko lobezali Yann Zambé. Ebela ko lobezali Yann Zambé. Loba Yann Zambé. Ça fait très mal Yann Zambé. Tchala mwana zali icône ya musique congolaise. Tchala mwana zali icône ya musique congolaise. Tchala mwana koki kokundama ndenge akokundama boye te. Bino boza ba journaliste bo participer na ba interview belé ya bibemba batu boye te. Famille politique ne ba décevoir biso. Artiste faut aller là na bango et absence d'artiste mission mususu au défaut lobby trop maramawe ranson toza na radio to na télévision ba commentaire déjà bandi ba mise ba na bolingote ça prouve déjà que ba na bolingote pour présence na ba atomoni yangote bah peut-être pas ba tchembongo te que ba pesa ba musicien yango ba yete ba balinga mbongo bon vraiment mais amour à sol mon ani le lot amour à sol ça et mon à travers Werason o ya kati pongi na ye ayaki abanda 8h ti l'heure au soki 13h décor et bimi. Donc, on n'a pas continué toujours solo en presse. Vraiment, félicitations à Werason. Il y a un lobby, donc secret à succès à Werason, secret à réussite à Werason, et ça m'a embaboué. Aza leader de leader, donc leader à sa rendez-vous. Voilà, merci Binope Presse, parce que ce qui binoté, m'a molate. En tout cas, Bisona Bino, toza mutumoko. Voilà. Bisona Bino, toza mutumoko sur le vélo, pour bâtir mon côté. Là, vous êtes conscient si les gens disent que Boyaka pour un profit, bazan a raison, pour yo auto confirmer, Boyaka pour bâtir un bon. Et belé na ye, et l'eau zaboye, ben, le rôle à maman tchala moana, et l'eau bâtir en haut l'eau te. Bon, il y a un moment où on se peut baquer na baete. Mais et le but est que tu tenir bango rigueur. Bon, tu as vu pas raison la bango baélité. Mais je vous informe que Monsieur Swabeta lobby na Maïcha Park. J'avais vu président Félix Oisé quoi. J'avais vu non la mon arrêté à Missi. Voilà, na Maïcha Park lobby. Oui, pour nga na ba pesa ba caché. Voilà, le voilà le matin. Il y a voilà, on va fanatique na ye. Pour aye awana cinquantenaire pour na matanga
matanga ya mama Tchala Mwana mbongo aye na amour moko ya original o babeta lobby paraîtrait ba pesa ba mbongo il paraîtrait que moi ba pesa bon ba caché ba pesa bon ba caché tala na po beta pona ndeko na bino po beta pona mutu na bino il faut ba pesa bino mbongo siko lelo le boya boya otala tanzoto na boyete ba boya pe na parler du peuple pour ba ba ke tra son séance aye awa pa ba ko bandango awa ba boya na parler du peuple bon ça va na parler du peuple pesa bien mais toi tu ka bolunga mbongo merci toujours continuer c'était là puis Roger donc mon atier botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température